ba chérisel, ba yeli susu, ba yeli nini, boyoka bango, boyoka. Carmel yo côté wana ko bakisa nini, talaka rabino pe balobi, ba ndeko na bino pe internet ma bale comme ofunga maya to mona libala Sara, to mona pe Karine pe zo ya bento. Mura pona ni mais moninga bali sepe la te. Ko ni bolinga bolo bisa makambo bolinga te batumuki. Wana tingana lo bana banga mutu te na pema mutu te libala neti ya nani. Yebi sanga neti Diego na Sara tola. Ya pona ko sepe sa mokili. Yo moni wana libala batu bayate. Libala o ba famille ba sepe la te. Ce qu'on l'autre là pe muso ngo tuna ngai. Ya boutique ya vanda ko repose en paix. Muta kenda sa maramuna ye libala. Ba libala mo boy tanga mona tana force mokile mona ke na bali. Et après on sait que libala que famille nzimi makambo boy teza libala que tellement bato bazolo ba faut bala âge de KI, faut bala bozanga mona zo charge pour yebi que la fille azora charge à mibali. Wana zo bengo libala. Ti ngana olinga mobali ndazo ngana charge ayev maluki famille ngata ba parents nga ba kufa. Aluki to ba yala nga misato na zana bango apesi bango quelque chose. Ba libala ba kosa to lekana Moura tout bêtement sur soit ma balate. Et ma balance pesa mon kilo na ma balate. Baza reste. Ba ça que peut se pesa batu. Ba tout pesa mon ba chance tout que bon ba fleur. Toza a ma belle loi pour comprendre que ça qui ma bala mo ba pot de fleurs. Et c'est tout hein. Voilà il y a avis na yo par rapport kinde ba jirabino ba journée internet pour bala raté. Beaucoup ba fille d'anniversaire. Ba ngosko ba ngato ba nani. Ba dit Karine zo bala déjà kala. Ah Moura omoni Nangina compétent le comment au tout à l'heure. Azan na ba master belé ayebi ba bala ba divorça. To ko petit exemple net ibodo. Ibodo bala kati. Ibodo bala ka. Mais le lazabi. Bino pété ke bozo ko mape ba ajezo poussa na lelo. Et ni ko baté mutu nyo sozana mokinza batina mutu nyo sote na vie abala. Ah non o ba misu baza bala. Non nzamba batina mutu sote ke po abala. Mutu musu songa na bala neti ase res. Sota boti bana ya fani na ye libala lingi ko le bateke ko sale res na vite so bando le biko koti lola la bible dit que so bali tezali eza que so li sumute eza pe na bato bele so to ebi pe ba bala na bango te baza pe ba madame baza pe bato moko be ba bala bango te ba fana ba baza res na bana bango libala eza se loko mo be ko tena mutu moko bo dio na bino bo sololi et que sali bo bi que to vanda bien ça te que na bala après 2 ans to une année na que c'est divorce ngana exemplaire ba ma se bele pe ba bala après une année de ça divorce tina libala ni bamonora que balo la ti pété na lichapi libala mo be koti ya souffrance libala mo ba pe 2 jours 3 jours bo découvrir makambe belé o moni moura vrai amour e bonga muto bo sani ndako moko bo comprendre que o muto bo lingo so moni to kenda to kutan to kabwani to keto juste to revara ndako moko ne moura comprendre que Carmen azarabo to ngape to comprendre moura azarabo ngana ko bala te ka bo mokilo bi fo bala to ajezo que non voilà to zonga na yo non yelo mo dans ça dit yelo ko on disait quoi o lingo se pesa moni pe Karine pende tiboye a super moi proposant na pe ba comité na procédure c'est-à-dire atali que par rapport au pays à âge sengeli pe na ba oyambi malika mania il faut préparer question ni tout na eza question ma bête question que naza mania donc ça dit surtout na Carmel o de non répondre yo o comprendre surtout na makamba no rakalongi non répondre yo ozo comprendre surtout na makamba gaste monastir non répondre yo c'est logique. Donc tout le monde a des questions au monde qui mania na facilité à répondre c'est ça peut pas pour internet azo ba bateau yo ba lingage mania malika et le ko tout na mamba sarato là il y a une importance ozo comprendre donc ça dit tout bête mon solo ba ndako mabala bazana mibali ndako dans une autre la différence c'est ndako libala na ndako o eza o sala makambo po se pesa mokili ozo ko sarato na Diego ba se pesa mokili. Ozo comprendre ba c'est plus ça mokili mais kati na bango loko bo sepeli sana parce que kati na bino mukolo ko se manifester bo supporter neti bo sanini bo panzana bazo bala kaka ba mona bango ke ba bala mona ke mutu mo ba sali vie ayo kutana mutu mo ba bala bitika na bala nena sala ki vie mona ke na bali ozi le peto tebe mais kati na ngo yo moko yebe ko mona ba tumso ba bala ba ka zo ka ba pot de fleurs ba mona bango ke ba bali et voilà on a ko lo baka yango wana il bala autant to ba préparation ça libala on a vu que oui malgré tous arrêts tout à 18h to kabona à 20h mais non nous quand observer mutu na zanaye mon bali parce que mon bali na zanaye na pas ça observer ou pas mon bali so kutani na mwasi surtout so ya kini na profit ana ta observer ote au moins tout kutana ba problème wana mutu mo beta musa ko sepene na mon bali mo bosela nga zuati. On comprend. C'est-à-dire que mon bali mo boyo ayebi ke na so na zana za so na kutana Carmel na je m'en fous. Ana poso bengo peta tout nos api. Ma ebi kaka loko yo za guna ye. Donc yo benge kaka. Voilà.
mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo, bandeko Malika Mania na Carmen Odia. En tout cas makambo baye koloba elakisi bazali na souci ya kif Cherisel na bango. Alors libala eza libala, libala ba oyo balingani bango moko bayebi bolingo na bango. Ezala moko alingi muninga pona suki ya pembe etali bango. Ezala bakokende musika to bakokende pene pene, ezakaka kombo nango libala. Ezala soki babali pona kolakisa na mokili kombo nango kaka libala. Ezala babalani pona mikanda ezakaka kombo nango libala. Ezala babalani parce que mwasi aza ikone ezakaka libala. Alors eza libala sikoyo ndenge kokendele ezo dépendre na bango. Eske soki penza Malika Mania na Carmen Odia amoni mobali asepeli na mobali wana akweleli ye, soki balobi na yeke mobali wana ndenge yeboye po kaka bobalana bongo bokabwana, eske ye vraiment akoboya kaka libala ngo akolinga ezala? Alors soki bango occasion ata libala oya 2 jours ezoyate yango wana fo baloba oyo balingi koloba pamba te ki Cherisel eza kaka bongo. En tout cas ndenge balobi surtout pona Karine. Soki Karine abali, soki aye kokabwana, en tout cas ekozala nango mabe pete. Bien sûr, bango moko suwe na bango ezakaka na mitema na bango tina bazobala na pe tina balingi bazala. Alors biso tokobwakela bango kaka ba fleur. Mais soki Cherisel mibale oyo eza ko déranger bango mabala ya baninga, en tout cas batala ta Britney Spears ye na kanisa, oui. Abala camarade na ye ami d'enfance na kanisa mariage ekokisai 48 heures te mbala moko bakabwani na kanisa na histoire mukili nanu bomona mariage te o ekokisi une semaine te bakabwani, mais ya bango ekokisaki 48 heures te, voire même oyo kutu bakangi na mbila abeti garde à vue koleka mariage ya Britney Spears na mobali oyo bayebana banda bumwana batali pe bekoli bisika moko me bakabonaki na 48 heures. Alors sikoyo pourquoi kokota doute na bolingo ya batu mususu, surtout ya mutu oyo botiaka ka tout le temps, Karine Mokonzi la baronne, mama YouTube icône. Alors pourquoi bozokota doute na oya ye? Pourquoi bolingi boloba bilobela bo wana eza normal? Ya banda abima balobaka kaka bilobela pona ye na kanisa tia kokoma koko bilobela ekokontinue nango wana ekoma nango eloko moko naturel yango wana ba Cherisel soki bavandi bokanisa te bavandi po baya koseka kaka mabala ya bato me bazoya kolela kolongola maua oya bango ya kozala tout le temps Cherisel. Surtout Carmen Odia azotala ya ye lipasa oyo bazala na ye na 14 ans na la samba oyo Carmen Odia abundeli mibali me lipasa atikala kobunda te na kanisa ngate mnazolo bango. Carmen Odia ye moko lobango bazala bango mibale mapasa bazala koyoka na bien eloko moko Karine Mokonzi azako bunda te. Me ye azako bunda yo kanisa azako bundela nini pokuna na kati ya la samba bango tu bato maison mère. Alors ko bundela nini kiti non
parce que bazako cadre azako bundela mibali me abundeli mibali abundeli azwi matutu avimbi bakati bakovo bapakoli poudre bakale na quartier meti lelo azakaka Chéri Sel. Oh Chéri Sel Carmen Odia bongo siko ki Chéri Sel azadango ndenge nina yoka mutema li kundu te na libala ya Karine Mokonzi soki deja yoka mutema li kundu kaka na ba chéri o bazakola na Karine Mokonzi surtout kutso ba wuti poto ba ye alangwisi bango na kati ya Congo mibali ya poto bazo langwa bazo wanga na basi ya poto me Karine boy kolata pete na mibali wana Carmen Odia zako lela lobibo ya pananga boko mona ndenge na kolata pete memi kotu ya linzanza ata ya singa mfumbwa na kolata kaka matika la kolata te tala babitumba bunda tala babitumba banda 14 tina aja lelo siko ya yeli pasa aye kozwa mubali yango susu nani tigre noir tala tolo tablette à chocolat bongo tala ndenge babinaka tala na ndako ambiance tango ezalaka na bamaster na ye tango bayaka batiaka mpe banzembo papa robo alingaka banzembo oyo mpenza biso tobinaka kaka ya biso baoyo bapapa robo barobo ye mpe tigre noir aza na bagu wana alors Carmen Odia bisika azokufa aza kolela Chéri Sel yango aluki susu mosusu Chéri Sel Malika Mania oyo alata mapili na nakufeli mobali te bango mibale baye mura de la presse yambi bango na mura kuta zalaka munoko me mura vandi calme alobi awa fona sa l'émission sans rando ne kenge pamba te soki na lobi na sala rando awa ekozala so somo parce que ba Chéri Sel o bako passer l'émission na nga na yebi bango Malika Mania totambulaka ne 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 jours na monaka ndenge azotula na marché alors Carmen Odia o kutu koloba te azala la sima bisika ba musiciens so bazali ba répétition nyonso ezali mais Chéri Sel ba Chéri Sel ba pete zate na maboko bazako kemba ndenge nini bayokela Karine Mokonzi la baronne Zouate ndenge nini bayokela ile okunia te mais Karine Mokonzi ya décidé libala ezali en tout cas soki Carmen Odia na Malika Mania boza na besoin maputa bomitungisa te na Congo kuneza na muta kopesa bino yango bokende kaka boluka madame Angelica Madeleine akopesa bino na mutu moko 3 modèles bolata bo fêter mariage ya Karine Mokonzi soki pe bolingi te akokopesa bino ya matanga pote bolela ndenge bozalaka toujours ba Chéri Sel na soki sina ngai yawa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.